Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. Bonne début de semaine à votre labino. Merci pour vos abonnés sur la télévision, la mine pour la colonne info, le journal, peuple pour le peuple. Merci, na fidélité, confiance. Vous avez continué qu'on a un journal, na bino tout font la journal. Il y a lundi 31 juillet pour la coopération bilatérale entre Congo Kinshasa et Congo Brazzaville, les amours Kitoko. Na micro info lingala bolanda porte-parole, il y a gouvernement Patrick Mouya et Anachiri Mungala. Nadine Nassona Pessinova précision. Moto ya liboso ya ko répondre na ba question ya ba pandisango ezalaki nde Patrick Muyaya oyo alobi ke République démocratique du Congo na République ya Congo baza ko entretenir ba bonne relation bazali na problème diplomatique mon côté entre ba état oyo mibale na sujet ya visite ya président Sassou na Kigali ministre ya communication pe média ya RDC a souligné que Congo Brazzaville tout comme RDC batikali des pays souverains na titre oyo bazali libre ya ko entretenir ba relation diplomatique na n'importe quel pays à monde bosengeli koyeba ke ba des ministres ya communication pe média oyo ba insister na respect ya démocratie notamment na oyo ezali kotala ba divers commentaires oyo ezali ko salema na réseaux sociaux na sujet ya visite ya président Sassou kuna la Kigali. Toutefois yango ezali occasion te ya kotenir ba propos ya mabe na ba haute personnalité politique oyo pona ministre ya communication pe média ya Congo Brazzaville atalisi ke oyo ezali ko compter ezali bongo chaleur pe qualité ya ba relation diplomatique oyo ezali ko exister entre RDC pe Congo Brazzaville. Thierry
Thierry Mungala a se réservé et belé na ko commenter na oyo etali ba commentaire ya ba réseaux sociaux na oyo etali visite ya président Sassou Nguesso kuna na Kigali. Visite yango ezalaki inscrit na cadre ya diplomatique na ba question ya coopération bilatérale oyo ezali rien à voir na oyo elobami na réseaux sociaux. Thierry Mungala a souligné que lisusu ke epele ya ba sujet ya coopération na oyo etali RDC na Congo Brazzaville baza ko entretenir rapport moko kitoko ezali bongo ba question ya développement ba question ya environnement pe oyo eza lié na énergie pe na ba infrastructure routière. Bosimba ke ba sujet ya polémique ya ba réseaux sociaux ezali également ko éclairer na ba des hommes d'état oyo bazali ko tenir ba relation moko ya kitoko tomoni bongo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe Denis Sassou Nguesso eloko ezali ko préoccuper bango ezali nanu koluka kimia pe sécurité na région. Maître Fabien Boko, membre ya plénière ya Seni na kombo ya président ya Seni Denis Kadi m'empêché ya Fongola Kibongo atelier ya thématique na ba contentieux ya ba candidature pour na ba élection o ezali bongo en préparation. Stéphane Skanderi tie mapine mi ba détail. Maître Fabien Boko, membre ya plénière ya Seni, na kombo ya président Denis Kadi Makazadi oyo azalaki empêché a Fongola ki na Venice village oyo ezwami na Bibwa na commune Anselier, atelier ya ba thématique ya ba contentieux ya ba candidature pour na ba élection oyo ezali kobongisama. Pendant 3 jours, ba juriste ya Seni na bokambeme ya directeur ya cabinet adjoint chargé ba question juridique, maître Dave Banza, pe directeur juridique maître Edi Kisile, bango nyonso batalisaki na rédaction ya ba thématique où ils allaient susceptibles pour nous permettre na Seni aïba na ko préparer malamu ba élection oyo ezali ko salema kalamingité pe ba contentieux ba candidature na qualité ya représentant ya haute hiérarchie ya Seni maître Fabien Boko na maloba na ye ya bofungoli atalisaki ba contour nyonso ya misala oyo alobi lokola boyebi depuis le 23 juillet 2023 ba opération ya réception à traitement ba candidature pour la députation nationale et fungwamaki pe na nzela ya République démocratique du Congo ndenge calendrier électoral le Lobaki na Sima a accordé 5 jours na ba partie prenante pour na kosala ba opération ya kobakisa to kolongola ba substitution ya koleka ndenge ni ya ba dossier ba candidature pelelo ezalaki suka ya opération yango ndenge binyo so bozali komona ba opération eleki kitoko ba dossier mususu ekozala déclaré non conforme na ndenge loi électorale ezali koloba yango ekotinda ata doute mon côté ba parti oyo bazali concerné ba na ko saisir ba juridiction pour na ko contester décision ya assemblée plénière ya Seni ndenge atalisaki maître Boko alobelaki lisusu makambo etali objectif ya atelier alobi ezalaki important ya kotalisa na ba juriste maison ndenge nini bakoyeba na ko marcher étape par étape ya ba opération oyo natina wana esengeli bango nyonso bayeba na kozala na langage moko ba argument moko natina ya ko défendre institution liboso ya cour constitutionnelle oyo ezali juridiction compétente pour na koyeba to ko traiter ba litige en rapport na ba contentieux nyonso ya makambo etali ba candidature ndenge asukisaki koloba. Tobeta bongo masolo ya francophonie boba ke chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yende apesa ki coup d'envoi ya 9e jeu ya francophonie pa wapi et le kalaki kitoko weekend et l'équipe ba compétition et si et banda ki les jeux de la francophonie. Yeah, batuluka batwela batala bayimbile la francophonie. Yeah, baba timbale la francophonie. Ah, l'élite la francophonie. Solidarité, unité, égalité partagée. Ah, poeta sangana la francophonie. Ah, for you, for me, qui sont les bidem boya.
totikala kaka la masolo etali 9e jeu ya francophonie na Kinshasa baki handicap ya Mukendi a remporté première médaille d'or pour la République démocratique du Congo na discipline ya lutte libre na catégorie ya moins de 79 kg talatina esengeli na ba congolais oyo baza bongo na Kinshasa tope na mboka mbaba soutenir compétition oyo peut ba soutenir ba athlète na biso po ba kende bongo liboso to poursuivre chanson pour la Sabino ke na oyo etali kaka masolo ya 9e jeu ya francophonie bosimba ki ba exposition eza ndenge na ndenge ya peinture photographie pe ba art misusu ezo sala mabongo na ba site mibale kuna na académie des beaux-arts pe na musée national une fois de plus Stéphane Skandi. Madagascar pe Cameroun bandongwana ki samedi 29 juillet na moko ya salle kitoko ya gymnase na kati ya stade de martyr de la Pentecôte kaka ndenge bozali komona ba mesures sécuritaires nyonso ezalaki en place d'infrastructure na ba normes internationales oyo ezalaki inquiétude te pour na ba étranger na mita Madagascar azalaki pe komene Cameroun na 38-31 kasi Cameroun batikelaki bango temps ata mukete score final 70 pour na Cameroun pe 66 pour na Madagascar na même terrain RDC babetaki contre Liban bandongwana ki ezalaki makasi première mi-temps Liban azalaki komene RDC na 30-26 malgré ba effort ya RDC encouragement ya public oyo bazalaki présent score final esokaki 61 pour na Liban pe 53 pour na République démocratique du Congo kasi sengeli bosimba ke nyonso elekaki n'esprit ya fair play kimia pe ambiance ezalaki kitoko lutte libre ezalaki pe parmi ba compétition retenue RDC a perdaki final contre Cameroun malgré soutien ya bana mboka oyo ezalaki makasi pe kitoko sur place na présence ya ministre ya sport Kabulo mwana Kabulo organisation internationale ya francophonie ba pesaki ba médaille epai ya ba champion wapi epai moko ya ba congolaise azwaki médaille de bronze France azwaki 2 fois ba médaille esengeli boye bake ba compétition ya lutte libre ebundamaki na ba salle kitoko ya gymnase ya stade Tata Raphaël francophonie ezali kotambola kitoko. Parmi les jeux eza na compétition à 9e jeu ya francophonie baki basketball, football, lutte libre, judo, tennis de table, pe misusu eza kuna bo découvrir à travers éléments oyo. Peinture, photographie, art plastique, métal, nyonso ezalaki parmi ba tableau oyo ezali kopesa ba message ya ndenge na ndenge ba artiste congolais pe ba étranger to monaki ba gabonais, ba congolais ya Brazzaville, ya République démocratique du Congo pe misusu ba telemaki moko na moko liboso ba œuvre d'esprit na bango pona ko expliquer na public message nini ba œuvre na bango ezali ko transmettre kaka ndenge bokoki komona ba talent ya ndenge na ndenge ba échange d'expérience et salemaki talatina ba jeu ya francophonie oyo ezalaki vraiment ezali solidarité partage unité ba artiste ya Gabon pe ya Congo Brazzaville batalisaki ba œuvre na bango ya communication visuelle tout monaki pe lisusu metal oyo wapi basalaka ba robot nyonso ezali ba œuvre esprit pona ko exprimer na silence ba message ya ndenge na ndenge. Na wasomusubu baki président interfédéral et parti politique babengi bongo mouvement humaniste pour le veille de conscience mwana mboka Mutela Mayele Christian a solela kibongo weekend eleki na équipe stratégique na ye nyonso elekana kibongo na commune ya Bandalungwa héritier Mapinde Migor Tingiba détail. Président interfédéral, ville ya Kinshasa, ya parti babengi, mouvement humaniste pour l'éveil de conscience, mec na mokuse, mwana mboka, Mutela Mayele Christian, ye azalaki liboso ya comité na ye stratégique, azalaki bongo na commune ya Bandalungwa, occasion epesamaki pona Mutela Mayele Christian, aye bana kosolola na base na ye ya ba stratégie, ndenge nini makambo esengeli, eye bana kotambola pambate, tozali kopusa na pene ya mapono Mutela Mayele Christian azwaki maloba pona kotalisa ke azali candidat na députation nationale pona circonscription électorale ya Funa pe na députation provinciale pona commune ya Kasavubu na tina wana azali kolala pongite ye elongo na base na ye bazali kolukaluka ba stratégie ya ndenge na ndenge pona kosala mosala na ndenge ya kitoko tango makambo ekopusa na pembeni boye moko Mutela Mayele Christian expliquaki vision na ye epai ya équipe na ye ya stratégie baje ya ba question et réponse pe ezangaki te nyonso ezalaki au rendez-vous équipe ya Mutela Mayele Christian balobi batelemi bakozala à la hauteur pona kosala mosala kitoko surtout que ba comprendre vision ya Mutela Mayele Christian ezali vision moko kitoko vision moko ya développement pona district ya Funa pe pona commune ya Kasavubu
na micro ya Info Lingala yemoko mutela maile Christian oyo bazali kobenga cerveau et Kemba expliqué. D'entrée de jeu, Nazali, candidat député national pour la compte Funa. Yango, Nasangisi, Bandekonara Nyoso, ma leader d'opinion, il y a chaque commune, dans les 7 communes qui composent Funa. Tomega ko solo là. Tomega ko arrêter ma stratégie. Toyeba comment nous allons aborder la campagne électorale. Toko aborder le lengeni. Toko aborder le nanani. Puisque, retenez-vous, Tolingito changer formule, configuration, il y a bureau et l'Assemblée nationale. Bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko ba stratégie ya ndenge na ndenge ezali arrêté pona kosala ke mutela maile Christian aye bana kozala vraiment liboso vision na ye ezali vision moko ya développement, vision moko ya kitoko oyo moto nyonso azali koyoka azali kosepela balobi Christian mutela maile azali vraiment bongo et Kemba. Donc pour suivre le journal pour la commission que journée qui est très chargée pour le cadre ya Paloupe candidat à la députation nationale na Tchangou Prince Kangila ye à cela qui serait l'activité dimanche 30 juillet full ya population ezala qui sima na ye témoin événement Michael Bristoto. L'homme fort ya Tchangou, l'attaquant de pointe ba candidat déclaré nyonso na députation nationale na circonscription Uyo. Mwana mboka Prince Kangila Kawela, bakisele la nouvelle énergie, la force qui écrase, cadre ya parti Lumumbi c'est unifié par Luna Mokuse, dirigé par le professeur docteur Willy Makeshi, secondé par excellence Didier Mazenga Mukanzu, abandaki awa na masina quartier 3, na croisement et baveni loi sapé boba, et pas yuapi a rénové avec un pacte pays idéologie, centre de santé qui salue dans toi la Aka Fondation, ndenge bokoki komona, apesa ki mo bange na do e kuba, ya baki sipe matériel belé, pona ba imboka, bazwaka baswa o esengeli awa ofele. Kolongwa awa, l'homme fort ya Tchangou, Prince Kangila Kawela, asalaki remise ya ba machine à coudre, pona ba fimer ya côté oyo, ba ye kola mosala, pe apesa ki do emotuka, pona auto école qui salou dans toi là, ba jeune garçon, ba ye kola mosala bazala occupé. Simanango, la nouvelle énergie, la force qui écrase, Prince Kangila, ayaki awa na salle polyvalente la compassion, awa ezalaki des systèmes ya nyata moninga senga pardon, pour engombi ya population, ayaki koyoka ye, moto alingaki ko rater rendez-vous ote. Message na ye ezalaki oyo. Bokanisi esili, l'attaquant de pointe, le numéro 10 gagnant, candidat na bango, tout veut dire awa na Tchangou, moto mokote na terrain, Prince Kangila, ayaki kosolola na bandeko na ye, na veni chikapa na kimbanzeke sika kola, batunaki ba question ndenge na ndenge, apubola kinyoso, pe bandimaki ye. Kokende ba élection, na élection oyo, parti politique na biso Palou, oyo patriarche Antoine Kizenga, oyo kambami lelo na ndeko Willy Makiashi, pe Didier Mazenga, parti politique wana et soutenir mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah oui, la force qui écrase, Prince Kangila, babambana, bakweya, bapasuka, babaluka na mabele, Tchangou nyonso d'accord na yo, na maboko na yo nyonso, oyo aboyi amidi mbiki. Tebe tabongo baselo mususu mwana mboka Jean-Claude Doumi akitaki weekend eleki kuna na avenue Kodia précisément na quartier Régie des Eaux na commune ya Ngaliema epo wapi akendeki kosola na bas na ye simasima na ye Stéphanas Kande na Dinasona. Aya mama kitoko kaka ndenge bozali komona ye nani Jean-Claude Doumbi pakiselaka ye soso ya pembe, c'est-à-dire azali innocent na oyo nyoso ebengami mabe kutu na base na ye ba mesana kobenga ye l'homme de l'ombre au grand jour. Ayaki na équipe na ye complète pour na ko répondre na bosenga ya ba maman ya quartier Régie des Eaux tozali bongo na avenue Kodia ezwaki ye maloba Jean-Claude Doumbi atali
basalisaki na bamama ya lukunga but ya structure na bango UPCN. Bango bazali entreprise oyo musala bango ko appuyer banda nyonso ya mboka oyo bazali na ba projet. Alobaki pe lisusu ke aye kolakisa bango ko peshe talatina bakitaki awa na quartier Régie des Eaux pona ko appuyer ba mama oyo batekaka mapa na fond propre ya IPCN. Jean-Claude Dumbi apesaki na ba mama nyonso bassin ya mapa mbeli bakisa na pomoko ya blebon kaka ndenge bokoki komona esengo epa ya ba mama ya quartier Régie des Eaux na commune ya Ngalema. Secrétaire général na bango Adrien Mulumba abetaki sete pona koyebisa bango ke UPCN bakofungola depo munene ya mapa na quartier na bango bobatela mungongo na bino pe bobosana. Jean-Claude Dumbite na ba prière na bino elobaki maman colonel. Sur place Jean-Claude Soso ya pembe asengaki na moko ya ba maman asala démonstration ya ndenge ayambaka ba client lipa ekoti mateka kaka ndenge bozali komona kombo na Yesu azali mwa maboko mwa mololo ai. Bokomona Union des Patriotes pour la Cohésion Nationale na siège na bango oyo ezwami na avenue Isangi numéro 277 na commune ya Lingwala kunande ezali siège national na bango oza mobimba. Pour la inscription et année académique 2023-2024, Bobake Université catholique et archidiocèse à Kinshasa, Omnia Omnibus, Bafongoli, Baporte, pour Nabino, Stéphane Skande, Nadine Assona, reporter. Chers parents, chers finalistes ya secondaire P humanité, chers étudiants bino nyonso oyo bolinga formation universitaire sango malamu oyo ezalinde pona bino yoka université ya archidiocèse ya Kinshasa, université catholique Omnia Omnibus bafongoli déjà ba porte na bango pona ba inscription académique 2023-2024 pona ba faculté oyo faculté de gestion, management et développement, faculté de sciences de bio-ingénieurs, faculté de sciences et techniques, faculté de sciences informatiques, faculté de sciences de l'information et de la communication, faculté de théologie, faculté de philosophie et histoire, faculté de santé publique, faculté de sciences politiques et bonne gouvernance, faculté de droit. Bokoki koleka na basit na bango oyo pona kozwa ba formulaire ya ba inscription pe ko déposer ba dossier na bino na rigini wapi epai ba bureau administration ezali soki ozali na rond-point Ngaba tuna kaka paroisse catholique Reine des Apôtres ozali mobimba na Omnia Omnibus na site ya Ngalema faculté de théologie et école théologique ya mariage na grand séminaire Saint-Jean 23 référence paroisse Saint-Léopold. La commune ya Kitambo, référence centre catholique Nganda, grand séminaire philosophie Saint-André Kagwa. La commune ya Kasavubu, site ya Sayo, référence ex-IFAD. Bokanisi esili, ten, Omnia Omnibus, apesi bino possibilité ya kozwa pe ba inscription en ligne au koki ko remplir formulaire na yo kitoko bisika ozali sans que on se déplacer. Kota na internet pe beta site oyo www.universitéomniaomnibus.com tope obengi bango na numéro oyo 083 14 45 562 et silika kate Université Omnia Omnibus a bombeli pe bino système ya LMD licence master pe doctorat. Omnia Omnibus ezali université ya science conscience pe excellence awa soki osilisi okobima na bafongolo ya misala nyonso na maboko na yo bosala mbango po awa ba place ezali limité. Soyez le bienvenu.
Centre de relais spirituel na Wakambemi évangéliste Jean-Claude Kabundi Walesa Bazana veille de prière le vendredi 11 août. Reportage. Shalom, shalom, banana Zambé, Zamba Pambola Bino, ezali évangéliste Claude Kabundi Walesa. Oui, ezali ministre de défense dans le gouvernement de Jésus-Christ. Na moni biso sikoyo pona koyel sabino que veillez tous ala kinango le 14 juillet na stade des martyrs et salemité cause ezalaki pona francophonie parce que ba travaux ezalaki na kati ya stade pona makambo francophonie kala mingi te aussi là donc to ezali reporter to kosala ngo le 11 août na stade des martyrs kaka ko salaka veiller tango to zapena ba don ya guérison ya ba miracle to so bon téléphone na ba to pona ba limitation ba lien ba réclamation ba maladie incurable to ça ne sengo tant to ça ka tshako bondela ba to bazo bika ndeko bandako bozo mona ezana ba problème ndako bozo mona ekoza na ba tol mais soko koti na kati ndako ndeko yeba siko ke mai ezotanga na kati ndako wana sata zo travailler makasi na kati bandako mandako ebele yango nde toza na kati esengo tant tozo mona bikamo ezana kati ko salema e bato bazo mbongo na mitema bazo tika bakisi bazo tika kindoki bazo ndima nzambe na kati évangile et puis bazo bika tant on a zozonga na sima mwa muke nazomona mwana mwasi moko azalia ona kola kisebino yie azalaki na maladi ya libumuko vimba ezo sala douleur moteme se vimbi ye munene abanda ko zela kaliwa eloko nini eko sala matin bazoke na hôpital docteur alobi que voilà moyen za susute moteme se vimbi a commis déjà na liwa respiration ezate ayebisi mobali ya mwana mwasi wana ke yo zela kaka liwa ezaka ka mutomi bongisa pona kokunda ye mwana mobali alobi te toza na espoir po bato nzambe pa basambelaka toza serviteur Kabundi Walesa akoki mpe kosambela docteur alobi c'est normal bako koyoka malamu mais mpona kaya boye eza très difficile 95% ba 99% bakaya boye bakufa kaka soka nde ezalaki libumu efimbaki ezalaki fantôme akotaki na kati ya libumu moto akokufa akotaki na kati ya libumu abandi kosanza mamisunya ya bato biloko akopola munoko azosala diare koto azosanza nzamba bikisaka nzamba salaka bikamwa mwana mwasi ayeko bika tala ndenge akomi motema munene espoir ezalaki te vraiment nzamba Walesa seleni na bikamwa nazosenga na bino boya na kati ya stade des martyrs bokoya na kati ya stade des martyrs nzamba kopangola tokote parole de Dieu mpona komatisa Jésus-Christ notre bannière de victoire victoire otoko kozwa na kati ya mboko oyo ezaka partir ya Jésus-Christ na ndako na yo kaka partir ya Jésus-Christ mais nzamba asali bato badon ba grâce différent yango nde nazobenga bino boya atoza serviteur de Dieu atozali mutu moko na mabongo ebele oyebi lobi na yo te boya na prière na stade des martyrs tosala campagne d'évangélisation na veille de prière wana okomona pe loboko na nzambe nanga muna évangéliste international Jean Scar Kizami na Kibila aza na stade de martyrs à Mokolo ya vendredi 18 août ti dimanche 20 août 2023. Kinshasa CPC Malembe Congo pour Christ, une grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle au stade de martyrs du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023 à 12h. N'oubliez pas, conférence de pasteurs. Le pasteur de tout Kinshasa, du 15 au 17, conférence de pasteurs sur croisement des avenues Kimwenza et Kapela. Référence Maître Toro, numéro 8. Maman, papa, frère, sœur, congolais, congolaises, ne manquez pas à ce grand rendez-vous. 3 jours seulement, si ton Dieu est mort, et c'est le mien, Malembe. Avec l'homme des dieux, l'homme de feu, fire. Wow. L'évangéliste international Jean-Oscar Kizamina Kibila nous invite tous à participer au rendez-vous spirituel Réveil à Kinshasa. Pendant 3 jours, Banawewa, chauffeur à taxibus, Malembe. Direction Stade de Martyrs, CPC, Congo pour Christ. Ne manquez pas ce grand rendez-vous du vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 août 2023 à 12h. CPC, Malembe. Wow. Pona bala mino baza na santa kitoko poto ya malonga eza bongo Protivap. Ah merci, ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette. Vous allez quoi mais Protivap est tonne de protéines et énergie. Ah papa merci pour les produits pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote na bodo la Bino. Mama kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo. Folesa kabango poto Protivap. Et ça pota te. Allez, kamata. Bon appétit.
bana nyonso bayaka Protiva. Awa basisi kulia ya bango Protiva, babandi badansi na bango ya babebe pro. Tala. Baya yango, tata kitoko ntoto makasi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protiva, poto kitoko pona babebe pro. Bozalaki ebele pona kolanda info lingala journal ya pepo na pepo sepela ki nango bopesa merci na équipe ya info lingala eseli ki journal ezala kitoko na mandaku na bino. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomodaka na international bacompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi